na tiaka mai na mon côté pour ceux qui moto azali na discours moko un peu biaisé na côté à histoire na yebi penza fumu kimbango malamu te la histoire na ndenge ba mukanabi ba yebi yango mais na yebi Biblia très bien alors très bien je connais la Bible alors très bien pour venir débattre avec moi sur la Bible il faut se lever très tôt alors dernière précision et là comment on a un changement on a une histoire profane il y a des imbéciles qui ne changent pas même Moïse Étienne na acte des apôtres à l'Obénéni Moïse a éduqué la sagesse égyptienne mais tant qu'on a na Jétro Moïse a changé tant qu'on a na Yahvé Wana oh je suis le Dieu de tes pères je t'ai envoyé pour faire sortir les enfants d'Israël na kati ya petit mais Moïse a changé changement les allées la solitude j'affirme je suis content d'avoir retourné dans mes ancêtres et je suis très content je suis fier d'être en mémoire je suis fier la disciple ya Fumukimbango je l'affirme avec beaucoup de fierté je suis fier que mes enfants ont retrouvé la dignité à noire et demain nous allons reconstruire ce Congo je suis très fier de ça à tout en tout cas matondo mingi ekumani wechiba mama batata bandeko bana somi ya mboka Congo tozali kokoba na masolo mabiso ya pokwa ya lelo pambate ou ezali vraiment masolo ya bana mboka autour d'une table pona kozwa ba précision pona kozwa boyebi ezala meme bato bazosala politique bayebi na bango ata makambo etali kumukimbango te ba mama batata bandeko tala mboka monene o moto ya bundeli mais le 12 décembre est-ce que batiaka yango jour férié nga na tuni bino motuna nga na yebi te kasi soki bino boyebi bokomeli ngai ke oui ezalaka jour férié matondo mingi toleka nao na lombango vita kanga azali kozela professeur bolengu ye wana azali kozela tokoya kokoma epai ya jumel mpe toya kozonga epai ya zabwana tokoyoka oyo ya ye ndenge akoreplike koma obele kokoma zabwana zala obele na kinia buta vita kanga malobo mboka yo iyo lobi boni réaction matondo pa bobe obanakanishi na korepete makambo bandeko bazali koloba te me na kobeta sete na eloko moko parce que nayoki ndeko za bwana alobeli makambo ya bikeko nayebi te soki ndeko za bwana asi ameka koteka bikeko parce que biloko wana efengeli oza kolobela yango mpe osala expérience nga nayebi nasala expérience ya koteka bikeko parce que ce qui connaît mon âme pour toi, mon Dieu, ce qui connaît la sincérité de mon cœur, ce qui connaît la valeur que j'accorde à ta parole. Seigneur, ce qui connaît mon âme pour toi, mon Dieu, ce qui cathédrale à Lubumbashi tokei kuna tofandi mundela bimi wena eloko ni trobi toyena ekeko tobandi ko ba explication lobi ufanda kimia usanga bisa kimisa atuni biso eloko na bino esala ka musala nini soto lobi musala mais eloko eza ya kala ezali na bane ebele ezali mundela lobi eloko kana za kolinga koyeba yango atelenge na tuna bino elobaka esalaka nini ebetaka esalaka nini totikali wana zi eloko akoloba toyebi te parce que on est surpris tozalaki préparé na logique wana te tokanisaki bamindele balukaka bavie wa parce que ezali ya kala eza na qualité artistique atali yango bamoka lobi oui eza masque bakubaka yebi yango mais motu nangangi na tuna esalaka mosala nini alors nakanisi ndeko za bwana makambo azali koloba ezali kolakisa vraiment comment aza ignorant na makambo oyo azali koloba aza nango expérience te mindele babande kosomba bikeko mpona ancienneté te bavéritable vieux roi bamindele babande kosomba ezali parce que ezali na pouvoir songolo to bakala soit elobaka soit esalaka eloko nini yango nde ezali kopesa yango vraiment valeur na yango mpona azali koloba ezali eloko nga na expérimenté c'est-à-dire nakoki koyebisa nga lokovete parce que je l'ai vécu et nakoki koya mpe na kati na radio te boyebi papa na obelitaka malamu nakoki koya na kati na radio te naloba babétise donc bikeko bamindele babande koya kozwa na afrika ezalaki mpona ancienneté te alongola yango na motu ce qui raconte ce sont des foutaises
ezali te bayaki kosala business ya bikeko yango wana esengelaki ntango Fumukimba akale bango batourne contre ye. Non, ça c'est vraiment raisonnement moko nayebi te soki azwi yango wapi makambo mosusu azali koloba ya Saint Esprit na ye wana. Mais il faut tozonga quand même na contexte otola ndeko oyo azali koloba tozonga na contexte ya kala po tocomprendre babande kobenga Saint Esprit soki ozongi na Mésopotamie bazalaki na triade ya Nimrod, Toumouz na Samiramis, la reine Samiramis. Mais reine Samiramis va être représentée par quoi? C'est la colombe. Donc, ceux qui ont un contexte biblique, là, au cours du bazar, pour représenter Saint-Esprit, la colombe, il y a un malamon qui a dit copie conforme à Nimrod, Toumouz na Queen Samiramis. Alors, les amis, au moment où le non, parce que Kimbango a un Saint-Esprit. Non. Ouais, les amis, en plein mot, sans réflexion. Sans réfléchir à quoi l'origine à Bilo, parce que tout le doctrine a défini cet esprit, c'est quoi? Et comme une force personnelle, et comme une chose qu'on ne comprend pas. Le mal de Zaïdango, c'est quoi? Dans le Billy, dans le cadre de la débat, mais la ligue il faut éclaircir des mots. Parce que tout le monde a fait un éclaircissement, dans le monde, tout le monde a divagué. Voilà pourquoi il faut que tu nous donnes le rail. Parce qu'on a répété, Biki ko bamindile bande ko zango pona ancienneté babande ko zango pona beauté artistique parce que na 2006 na mboka ya Johannesburg batekaki ekeko moko ya na kali zaki ya bakuba ekeko wana zaki na longueur ya 15 cm mais batekaka na valeur ya 10 millions de rand mpo bateka ngo tisengelaki baluka bakuba batourne bao bayi kobina ba danse traditionnelle bakuba bakende kobinela yango mais na tuni papa wana mpona nini sengeleki baluka bato oyo bayebi danse traditionnelle bakuba bakende kobinela ekeko wana alors nakanisi tokotaka na baconnaissance ya mozindo ntango tozala koloba makambo na radio tazongisi maloba matondo. En tout cas, Matondo Mingi dompe vita kanga na précision lisusu oti kopesa tokenda na lombango peza epai ya professeur Bolengo professeur Losako Oyebolamu na kati ya 3x radio na biso Kachopa vraiment professeur yo oyoki ndenge bandeko bazali ko débattre awa yozali professeur na énergie nucléaire yo lobi boni Fumukimbangu pona yo azali nani pona moto moindo pe mwana ya Congo malubombo kayo. Allô? Oui, allô tozali koyoka. Papa Bopele, merci mingi. Bon, excusez-moi na ba bruit ndenge bandai ko sala. Parce que j'ai un petit problème dans l'ordinateur. J'espère que beaucoup quand même malin. Tozali koyoka malin. En tout cas, merci mingi de nouveau na ba ndeko na biso ndenge ba oti koloba et puis merci na table ronde oyo. Place oyo bandeko na biso nyonso bakoko s'exprimer pa eloko oyo tozana nango lelo oyo tozana nango na kati ya poko lelo o ngai na koti na mwa leta puisque na maki e na yoki mwa ndampo papa na biloko alobi na papa weti na babiloko nyonso bauti koloba me intervenant liboso na yokaki ete mais mpo na ngai nalingi nazala mokuse d'abord esengo ekouvrir badeba ya boye pona biso nyonso tout se ressourcer et c'est un peu monene pona kombo ya Kimbangu qui à mes yeux poa ngai na yebi Kimbangu koye kolokola lokola bato mosusu te mais moi moke naza ko approcher yango au jour le jour dimension ya Kimbangu ezali dimension moko ezali monene koleka et que dimension wana ya moto oyo aye pona biso tozwa liberté pona biso tobikisama pe lobiko wana oyo ndenge na yebi à travers basigno toza komona lelo na poto à travers économie ndenge eza kokende na poto à travers logique oyo mundele atie logique oyo Kimbangu a dénoncaki na 1921 et à travers cette logique là na lingi bandeko na biso oyo basosoli nano logique wana ya oyo Kimbangu yaki na yango te bakoka à travers ma question na bango ba poser ma question ona bakoka ko découvrir nini wana eza epa na biso Kimbangu azali non seulement mobikisi na biso moto moindo moto ya yekwa ko changer cours ya histoire moto a renverser vapeur ya mokili oyo tel que nous le connaissons toyebi yango et eloko wana soki bandiko na biso ya Congo toyebi yango
peto bato na biso pe basosoli nini eza koleka mikolo oyo na poto mpona nini mayele ya moto moyindo oza kokangama mayele wana ekangami pamba te même bato baza koevoke lelo Jésus-Christ mais koyeba maloba ya Jésus-Christ soki ezali nini eza ndenge oyo bandeko na biso baza nango te puisque mayele eza kokangama mboka eza kokangama tout eza kokende mabe spiritualité pe ya bandeko na biso ezaka ya nzembo il y a un problème en tout cas nazongiseli yo baoyo mpo na ngai Kimbangu azali lobiko koboya Kimbangu ya koboya lobiko nazongiseli bino parole en tout cas matondo mingi professeur Bolengo matondo mingi vraiment na intervention na yo toleki na lombango epai ya ndeko